Bandeko ya basi yo 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 balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona nini yo 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 yaya batu bakomitunaka bazali komituna qu'est-ce qui se passe pona nini 95% pour ne pas dire 95% ya bamama bokilo bamama ya mibali balingaka basi ya bana na bango te pona nini qu'est-ce qui se passe ekomaka lokola bombanda ongala memaki ye 9 mois ya bite nga mpe nazalaka na ye on ne sait pas bawelaka nini mama apesi je pas fiston bio na équipe mobimba ya masolo ya radio ekole bolobela biso likambo oyo mpo nga mama bokilo na nga na lembi nde kolemba mama bokilo azo tortire nga na yebi te nabundisa ye nasala nini après tout mobala aza ya ngai estce ye mpe mama bokilo na yaba na ye kosala ye ndenge wana yanga komi kosala nga boye ndenge nini estce esalaka kaka ndenge wana to tosa yango to tosala ndenge mpo na nini bamama bokilo balingaka basi ya bana bango te yango tokosola awa na équipe choc équipe ya bato ya mayele équipe ya bato ya bwania oyo tokosola lelo awa kaka na émission oyo tokoki kolekisa actualité te nayesaki bino tokolandela makambo ya mwana na biso Alexandre Martin Diego Tinati tomonaki video etamboli partout na réseaux sociaux tobandaka koluka mama mais Roseline na mwana na tena nini mwana bundi akima tobona sikoyo andi pe kolela biso étape par étape akendaki kotala esika mwana dindaki alakisi biso akei na chambre ya mwana a expliqué biso a umelaki te mingi bayimaki mais akoti kuna umel te nini comment ça finit ki ba bulangeti nini qu'est-ce qui ne va pas toyoka ki porte bana kolela kuna ayaki sikabu complète explication nzokande tangu ya akendaki kuna na chambre wana police canadienne na maloba oya mukolo ndako ataki aumela kuna te azwa biloko na ye akende bapesaki kaka 10 minutes ya pamba ipa pekisi yakanga porte or elle croyait que alinga olekisa ta na chambre mwana na ye recueillement atala bapesaki ye kutu tante on ne sait pas pona nini bapesaki ye tante est-ce que ça li sabotage te vis-à-vis ya gouvernement canadien si on ne comprend pas mama Roseline na mama ya Alexandre akendaki kuna na Canada ye moko tondengeni po ye moko alobaki gouvernement mutayambaki ezali ambassadeur est-ce que ba kursu akendaka wana akendaka ye moko to azalaka accompagné na batu ya ambassade est-ce que koya la télévision koloba ndenga oloba wana ekopesa solution po ye moko alobi jusque là nano abandi matanga ya mwana na yete matanga ya mwana ekobanda tango justice ekozala faite justice tango ekosalama mukonini yango tozali kozela est-ce que justice tango lelo eza juste comme justice a deux poids à deux mesures te pona nini ngai epesi ngai mutu koswa na yebi te bandeko bakoloba ndenge nini yo fandaka wana okufi famille ezate bakanga ndako yeba pesa famille kaka 10 minutes ezali sabotage pour zali bato moindo to ndenge je ne comprends pas yango elongo na équipe nationale équipe choc ya batamayele to kosolola yango lelo awa mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo masolo na équipe ya batu ya mayele batu ya bwania lobi tozalaki au rendez-vous te bo bengi biso papa fils to stop mesani chaque jour to landaka bino popo lekite po anini boyebi pona ko tourner émission bo esenga ba moyen technique ebele aya ba moyen de bord zo bunda muke pona to réunir ba moyen bo mona ka biso chaque jour to ko lemba pété Dieu va nous aider alors to senga na yo kaka siko zali yo bongo au s'abonner, bo partager kaya utolobaka chaque fois masolo otobetaka awa soki esungiote et ko sunga peut-être ndeko moko songolo et sika moko pakala alors bokota ça ba tout papa fiso ya bandi déjà masolo na équipe choc voilà o bo mesa notolobaki bo mesa la kabango déjà boyi bango mais chaque fois to bana ko bakse équipe eza munene ya kosakana te so ba msuba elelo ba msuba ko ya lobby ba tu ya bwania maele ba ali yo peso ko ningo ba mtu ya bwania sage o le kakaboy benga biso komela biso to ko en direction na mutu oya soki parla makambo ya mission oyo akoye biso ba directive ndenge nezala kapona oleka poso ki oleki awa ba shishaka biso ba téléspectateur ba kota ba mutu wana solo ba bien te longola akoye soute mutu wana solo ba bien ya donc bo mitu musamaka te soki mutu aleki bomoni aleki soute do c'est que ba jugement ezali po biso to lobaka kaka bino nde bo jugaka biso te c'est que bien na ko présenter bino ba invité oyo bo esi boyebi ba sa ba invité te ba comme ba co-animateur ya émission oyo na pesi mbote pa ya commandant Congolo Anderson de Djobou mon ami personnel la voix digitale porte-parole ya comité congolaise d'Afrique australe mbote na yo commandant
Mbote, Mwana Mboka Fiston Pelende, Tata ya Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Losako, na mama Rina Pelende, mama Oyo akabaka kolega mama Denise Nyakero, pe mama Olive Lembe. Mbote la bako débatteur nyonso, papa Johnny Boye Malamu, mama Nene, mama Béatrice, pasteur Alexis Muturanzambe, batu nyonso tozala ba mwa Losako. Merci beaucoup. Numéro na yo banamoko numéro na ngai plus 27 74 45 21 408. Merci beaucoup, commandant. Merci beaucoup. Topé Simbote na pasteur, topé papa Alexis na Bunde Simbote na yo papa Alexis Bonio. Pe s'appelle numéro no banamoko. Oui, bonjour Papa Fiston, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Maman Néné, à Maman Béatrice, mon frère bien-aimé John et mon frère bien-aimé Anderson. Mon numéro c'est plus 49 178 241 66 64. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Topé Simbote na Maman Béatrice, Mbote na yo Maman Béatrice na numéro na yo. Mbote papa Fiston Pelende tata Sedek. Mbote na batu nyonso maele ya bwana baza na kati esika oyo. Yes, nga mama Beatrice. Numéro na ngezali plus 27 83 24 35 600. Merci beaucoup. Maman Béatrice, maman zomi mokoka mabenga pour maman. Comment est-ce que maman Béatrice a zoko lobakeno moyen to pesa conseil siko ezate na liwe ya mwana bisto c'est là-bas condamné est-ce que ce qui dit quand même si tu lobate donc na bolika a opesi numéro maman bakobenga yo basola bayo bango moko. Kanga micro maman Béatrice, merci beaucoup. To pesi mbote na maman Nene, mbote na yo maman Nene pe numéro. Maman ya bopiki ki kundu banzoto. Maman Béatrice kanga micro. Mbote mingi na balandi nyonso ya Radio Lokole TV, mbote na batoza bango na studio, na pesi mbote na papa Fiston Pelende yo moko lokolo zaliwana na mama pe lokola, na pesi mbote na commandant Anderson, na pesi mbote na papa Alexis, na pesi mbote na papa John, na pesi mbote na mama Beatrice lokola. Nzamba pambola bino. Numéro na yo mama? Numéro nangezali plus 27 78 179 76 08. Merci beaucoup maman Nene. Je crois makamagolo bazali ebele surtout le kola ba mama équipe choc bazali awa tokosola masolo ti na ti. Mbote na yo epe boye ibolamu na équipe ya batu ya mayele tata mbuta Johnny Mabiala mbote na yo. Mbote ndeko nanga Fiston Pelende Nzambe apambola biso nyonso na pesi mbote na ngai epa na bino nyonso bato mayele papa na ngai Anderson papa Pasteur mama Nene na mama Béatrice na salut bino na kombo na Yesu epi na libota mobimba ya Radio Lokole donc bino nyonso bozwa bambote epa nyonso bino bozwami. Numéro na yo? Numéro na ngai ezali 081 26 88 022. Wana appel normal. Ce que nous avons na WhatsApp, qui est 067 070 27 51. Voilà, merci beaucoup. Merci à la grande équipe de Radio Lokole télévision. Bah, ils sont au four et au moulin, la grande équipe. Et là, la caméra, c'est Miguel Larize Pelende, accompagné par Joseph Larize Pelende. Na lumière, Tomoni Kuna, Ezali Bongo Winnie Larize Pelende, qui est accompagné de Claudine Larize Pelende. Boebiango, na régie finale Kuna, Ezalaka Bongo, Chris Larize Pelende. Alors, nous surtout sous la coordination, il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbir sans virage. Mama Rina Pelende, la femme à la compression blanche. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Voilà. Yambo to banda tika to pesa maloba epa ya papa Johnny. Papa Johnny, olobi ozali na préoccupation oyo oniko ba kametungisio, ozali na préoccupation oniko koyo sabiso nini? Ya préoccupation bando ko bolimbisanga pona nazozongela mwa émission otaye kolekana.
tango ba émission likanaka des fois pe tozwaka tante ya kobenga nde nangaki na compléter ka mwelo ko moko ezangaki liboswana na émission ta kolekana awa o papa na biso Pelende banda koloba sire côté kamikwa ya batu na Cameroun mais nangaki na bisa papa Pelende donc na bisa ki déjà donc batu no se faut ba yiba peke makambo wana eza nango ya lelote na Congo na biso eza il y a depuis longtemps donc ngai frère Johnny précisément na kutana kinango na 1990 93 94 na mboka moko na kendaka kombo nango Lokolama donc ezaki na un commerçant oyo azalaki na boutique na ya munene na mboka donc azali ko se présenter lokola patron na mboka wana chaque fois akenda Kinshasa ko ravitailler babiloko na azoya mais a voyager kana mal moko munene penda donc ba mal wana otobenga ba trois fermetures azokende na yango azozonga na biloko alors bato banda occupé te banda mona ka valise mal wana eza nango ka normal parce que akenda kosomba biloko azoya na yango nzoka azalaki kosala business ya kotimola bato na cimetière kopikola mikwa batu azalaki pe équipe na ye mobimba to na kati ya village wana donc ye asilisa ba cimetière nyonso na o ancien na ba cimetière asika nyonso asilisa yango donc ya eyaki kokoma na tour ya suka wana tango ya zwi batu batimola ki papa moko pa omoni bakoko akala bazalaka na ba bilamba na bango ba veste na bango des fois batindela ki utaki soki wa payer alobia kolata ngo te bakolati seka mokolo kufa veste wana tikala kolata ngo na mboka te me bana na ye ba yebi veste wana ndenge papa na bango abatela veste wana nati mokolo kufa papa na bango balatisa papa na veste bazwi bake kokunda papa wana tango bakundi équipe oyo ekotaki na zamba bakende kotimola batimoli papa wana abamoni veste wana balongoli yango na nzoto bakei o azwaki yango asokoli yango pe alati yango a repasser yango dimanche donc bakundi papa na une semaine après dimanche elandi motimoli mabulu wana alati yango ake nango église alors bana ya papa wana tango batali veste babi mais mutu oyo azalaka na bilamba kuta malunga te veste oyo eza lokola veste tokundela ki papa na biso mutu azwi yango wapi wana mutu mwana moko amuna ki akia signaler grand frère naye grand frère pa bi ya solo elamba te bilambe ko kanaka bi non elamba oyo ya papa ngai mutu nalati yango papa na kati ya elamba wana ezalaki na fer eziki saki yango donc fer ezalaki ya kozika to benga ndikwana totala soki elamba neza na signe wana sekeze elamba papa babengi ye pe bameki ko contrôler ezalaki exact elamba oyo ya papa na bango nde babandi kobeta ye tango babetie alobi te bozela na loba makambo ndenge ezalaka afongoli garde bakenda na basimitiere mon frère donc basimitiere ya mboka nesila bato mboka na on nde nazoloba boye Lokolama so bazokanga bakoyebisa bino ke c'est vrai bapikola tous les cimetières anciens basimitiere ya bavoisin donc basimitiere nyonso ya bamboka oyo elandani wana bandaki déjà kotekateka yango donc alors histoire wana le monsieur azalaki na Kinshasa déjà tango ayoki sango na mboka po tango wana mboka batomboki babukaki même boutique na etu bapanzi biloko tu atikala suko zonga kuna te donc moi lokona na bisande yango wana makambo koteka bikwa ya batu même na Congo po ngo bazalaka pe to salaka angel ya ezali depuis longtemps même depuis longtemps eza réseau et pourtant biso na moment na tuzo mituna to bi me muto azokende teka biloko yo wapi malheureusement azonga kite po bakangaye babanda kotuna donc akima kine depuis longtemps. Voilà, le message est passé. Le message est passé. Merci beaucoup frère Johnny Mabiala. Donc nous interpellons na hôtel de Vito na éviter ministère ni d'équipe à makamba cimetière bota pena ba sécurité bien approprié ba cimetière pour ba yibaka bembete dernièrement tout le monde qui yango na ba Congo et pas ba yibaki et bembe ya mutu ba tout le monde ba yibaki nango donc commerce wana esala makado ki busala kabongo attention talatina ya Radio Le Collet kunda information ko pesa kabino oyo pour éviter. Merci beaucoup Ndeko Johnny. Voilà. Yambo to ko na solo na baki yango de bandela to ko beta moi un clin d'œil na ce qui s'est passé lors il y a visite il y a chambre ya moi na biso Alexandre Martine Diengo maman na ye Roseline azana Canada to yebiango to ko zonga sukuna te akendaki na kotala ndako ma akende ko fungola ndako neza ko fungola ndako mo wei otala mo wei atiki bloko nini kasi ko kamu sibiso Mama
akei kuna ba pulusu ba ye soki pa gena ba pulusu e soki ba bengana ki ba pulusu on ne sait pas ba pulusu ba ye pulusu canadienne ono mama to pesi yo kaka 10 minutes kolonda kolobaki ko umela kuna te zwa biloko ya mwana na yo obima pesi biso mo mutu ko soit 10 minutes nini jusqu'à preuve du contraire ouais c'est-à-dire ndaku ya mwana na ye Alexandre mais bakobenga na ye mbangu boye pona nini je ne sais pas est-ce que commis ségrégation est-ce que kolondaku aza complice est-ce que police canadienne aza complice ton dernier pe pesi bato mutu ko soit mais makambu yango ya Alexandre est-ce que il faut que makambu ya gouvernement canadien na gouvernement congolais te bayotika mama oyo azo lobaka ye moko est-ce que pembeni na ye bato ya gouvernement par le truchement et ambassade bien sûr bazo accompagner est-ce que koya koloba na réseaux sociaux et ko pesa ye solution na makambo il faut ba aider mama oyo na ba organisme oyo qui para makambo wana comme ba droit de l'homme ba association eze be na Canada o ba ndeka makambo bato ba sunga ye aza solution kaka na réseaux sociaux nde akoza solution tala kunseki tala kumamba yango na ba to kosola yango na équipe ya bato ya mayele ali amoni moi likambo wana ndenge to sala ma tour de rôle ya mboto kotela basonda biso du jour obo sano to bani bongo na l'autre repesa ba mama liboso to pesa ba mama voilà to bani bongo na mama na biso nene omoni makambo ndenge ni papa makambo ya mama Alexandra makambo ezoleka na ndenge na loba liboso eza sabotage. Et ça sabotage. Pourquoi? Tout d'abord, on a okende na oyo ezaki liboso ntango ye mama zali koluka mwana na ye psychologue na ye pourquoi ye mwana mwasi wana abengaka police te parce que elle savait que maboko na bango ezalaki salité yango nga nasaka analyse na ye omona ke non eza sabotage omoni souvent nde tovandaka boye tovandaka na bato mutu moko boye akomona yo kaka obimaka ozalaka boye ye azosepela no te na kati ya motema na ozomona ata nde tolobaka na baradio boye tozoloba papa na bayoutube opesi biso maloba boye omona ata mosusu mutu moko boye kaka na pembeni alingaka na ye mpe yo te ozomona atie mpe commentaire sikoyo à combien plus combien nakoloba nini nakoloba nini mwango kimingai est-ce que à combien plus grand est-ce que ndenge mama bapesaki ye kaka 10 minutes ya pamba na chambre ya mwana na ye baza na raison 10 minutes okota na chambre ya mwana na ye raison te papa baza na raison te mama il faut avanda omoni neti mutu soki ata ngai nde ozoloba wana a combien donc nazoba mwana kiminga pardon bolimisanga ngai ntango mama nanga kufi nakei navanda na kati ya chambre mama na ngai bapesaki ngai fungola te mais ntango bapesaka fungola te esala nga mpasi parce que balobaki ke mutu moko akota kuna te il faut bazela nga aza mwana na ye asuka quand même ifale nakota navanda ozomona navanda natala mama na ngai nde place azalaki mais heureusement ke akufelaki wana te akufelaki pa grande sœur alors ata baboyaki ke navanda na chambre wana nake kovanda place oyo ye abimaki mokolo asuka po akende na hôpital nde place nalalaki ozomona sikoyo eza eloko moko mutu soko akufi ye loko aza mama na ye amesana ye na mwana na ye et ça fait beaucoup de temps bakutanaki te ozomona bakutanaki te bazalaki na téléphone il fallait bapesa mama na temps akoki mpo na nga kutu akoki même kolala te na chambre wana parce que selon biso banoir selon biso banoir eza na biloko mosusu ntango okoti wana ozolingo osentir présence ya mutu wana alors faut bapesa temps il faut bapesa temps eloko wana bapolisier basali ezali na mwa batricage eza na batricage papa fiston mpo bayebi eloko nini ezoleka wana baza mpe na kobanga na biso banoir ndenge toreagisaka selon culture na biso ta mosusu spirituellement tokoki koloba maloba omoni nde baloba na tuluba otie lusanzu epa na biso baba ozosaka osaki mpo na mwana na yo mpo liwa wana eza liwa ya normal te il faut saka alors mpo na nini bapesaki ye ntango wana te avanda quand même il fallait bapesaki temps et puis de deux ye ambassadeur na biso ambassadeur na biso aza na droit azo représenter Congo kuna aza lokwa président mpe kuna
so likambo ezali fo balanda ye bakende kotuna ye bapesa nini conseil alandela pe parce que ne mama leza nazana aza mpe na besoin appui aza mpe na besoin bato bazala na ye pembeni mo ye ambassadeur aza pe atindaki bato te ou bien asengaki nini te nini permission te ke mama Alexandre fallait akende kuna akoki mpe kosala permission te parce que eza place mwana na ye abandaki kofutela eza ndako na ye ntina na lelo oyo eza kaka ndako na ye mpo fungola soki afungoli eza kaka ndako na ye osoma bilamba na eza na kati pourkoi balanda ye nde namoni yango eza bien te papa eza bien te mama nene ndenge mwana akufaki kuna mbeta bande kolala soki mama afandi kuna alali eza significatif est-ce que ekosala nini eza na impact moko spirituellement to ndenge nini aye kozwa molimo ya mwana to comment ça se passe ezaka kozwa molimo ya mwana te eza lokola omoni babinga yango ndeni donc il faut ntango okoti na place mutu oyo abanda olala aza très proche na yo azali mutu na yo ozosentir présence na ye eza lokola olingi kozwa eza lokola communication moko ezoleka wana spirituellement ozomona ezoleka alors ye mama wana alingaki asentir présence ya mwana na alingaki sentir mpenza ke oui nazosentir mpenza ke présence ya mwana nange ezali papa fiston wana eza makambo ya solo mpo ngai ntango nalala na chambre mama na ngai ye namoni ye ezali kutu pongi te natieka butu boye namoni abeti nga na lipeka abi na ngai ososali makambo ayebisaki osala nga alobi makambo nini mama na banzi olela makambo nini mama makambo nini nasala alobi na nga moyebi motema na nga mama natali mama na nga aonyata mabele te mais ezalaki eloko moko aye kopesa nga message ozomona alors ntango apesa nga message makambo wana elekaki tikotak papa fiso makambo wana elekaki tikotak bana oyo bazali kokende na ndako ya mutu mosusu te bakomi kokende na ndako ya mutu wana nasi mokimo bezoyoka ngai na bandeko na nga bazoyoka nga bayebi yango bien oyo bazali koniata na ndako wana te bakomi koniata na ndako ya bato mosusu wana ozoyoka nalingi kotanga bakomo te me bayebi donc ezalaki lokola naya nakangisa bango apres nakende ozomona ndenge ezalaki mpo ye akokaki kosala yango lisusu te. Merci beaucoup, maman. Ezaka toujours na message. Donc, maman na ye, ekozala kutu makasi pona maman na ye. Akoyeba, akomona peta muso Alexandre nga koya koyebisa ke mama mutu asali nga boeza mutu fulani. Vraiment. Merci beaucoup. Papa fiso la kati yote, tozwa ngo nga kolobango. Nde camarade na nga ya kufaki. Ya Camerounais. Camarade na nga kufi ba bomaki ko boma. Azo yakaka na ndoto na nga solobela nga azo tina ye ko vanda epai place azali ko sala mena ndaku na bango mususu na ye ko futela ana abimela nga na tunyanga bipona nini ozo bimela nga Corinne yebisange loko nini olingi abina nga na ko yebisa o makamba sala kingai wana bo sola ba mema na kundala te bande baboma ezaka na message papa mama nene bo sola na epera bo zo mona na macho kwa macho. Papa, eza na ndenge ya omona eboyete, omona na vision. Okay. Omona na vision. Aye koyebisa ngai, na partir wana ndene ko comprendre que mutu fulani boy na ona bana ko suspecter ezaki bango basala ki bango. Osomona. Vraiment, le message est passé. Frère Johnny Mabiala, est-ce que ndenge basali mama Roselyne ndenge mama ya Alexandre Baboy va pêcher 10 minutes. Tu crois que le gouvernement canadien est comme complice dans ma campagne et puis le gouvernement doit réagir autour de Papa John Mabian? Merci Mini de Konangai. Toujours dans ma campagne, mais ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal au cœur. Il y a comme on a Namboka Moko Tobande Kokansake Bazali vraiment organisé. Mboka moko balandela kamakambo tout le monde a bango na ba documentaire na ba film dolenge basala pona mamuna bango mais wana eza ba film mais ce qu'autant to komi na réalité des choses to komona que discrimination raciale ezali pour moi na wana akufi ce que zalaki vraiment mwana na bango ba policier wana banga basala mambo asala wana te donc aza mwana pe ya mutu oyo mama na ye azoka pasi abungisi mwana na ye la selle
oyo azalaki na ye epe abungisi ye pe bayebi yango bien ke aza ni na yaya aza ni na leki aza kaka ye moko. Alors moto abongo mama ngo akomi na mboka wana akende kokota na ndako ya mwana na ye bopesa ye seulement 10 minutes nalandaki mama netango asala message et epesaki nga colère soki nazalaki ata na Canada donc nga na nga nakende fongolisa police wana caisse. Donc le problème est que mama wana nayebi te so peut-être na côté azali bazoloba anglais ou bien bazoloba français nayebi te mais soki aza na côté français yebi mpe koloba français afongolisa bango caisse na mboka wana eza mboka ya loi. Donc droit ya bato ezosala akokenda afongolisi bango caisse mpo na nini bapesa ye 10 minutes seulement na ndako ya mwana et puis babanda konvoke ye abima na ndako soit babiloko lolenge yana ça sonne pas bien. Et donc na raisonnaki nga lobi non mindele baza bien te baza na contre miso parce que soko tali nanu ne bandeli pe ya banquette na bango ata mwana na kokufa na ezali négligence à la police parce que balobi même bato babengaki déjà balobi ke même bazoka cria mutu quelque part alors bango bayaki bazalaki na musala bango zaki tant boki cria mutu bo découvrir mutu te boko bisata bambwate baluka place mutu azali. Donc ba négligeaki bazomona peke bango soki balandeli makambo wana bango bazala deda. C'est pourquoi mon bazo pousser kwa na po mutu ngo ba mikolo na epeza nango mingi te na mboka na tanga kozonga bango batikala libre. Donc ba monike présence na ye ezo sala bango ezo cautionner bango. Donc tu crois que mais quant à moi afongolisa caisse afongola bango caisse bato bazo kabiso baza kuna na Canada batinda mama wana na commissariat na basu na commissariat akene na centrale na bango na côte na bango afongola caisse parce que ba policier babanga kaka côte soki policier déranger yo ko kendene ku na commissariat te kendene mbala moko na côte fongola ko nani na yo ba policier basenga ba pardon awa na mboko tout ça lango policier monelo tikele ka ata na etile resili OK na côte fongoli si caisse akomi ko ya ko sengo ba pardon. C'est ça. Est-ce que tu crois que donc il na la peine tu crois que l'état na biso il faut akota makambo yo toi azo négliger le bal ici on a vu que bientôt est-ce que l'état na biso il fallait que soit le devant makambo azo négliger makambo to za normal de kendo. Bon, likambo yo bika l'état na biso bande konanga l'état na biso toza na l'état te l'état oyo même ata batu na biso akufi na ba mboka nini to mona kata atinda ta avion te ekende zwata ba population bazolela parci par là. Alors makambo na biso ba congolais il faut kaka toza la biso moko to ba côté les manango ba communauté na biso ezali kuna ndenge to sala kapé ana mboka oyo soko kokili kambo to kilango na communauté na o communauté apesi onzelani no kosala amemango na communauté akolakisa ndenge na kokende na cote afongoli caisse après bakangi ba paso ceux qui afongoli si caisse te do ba police wana moi je pense que peut-être baza complice na liwana ou soit bayebi mutu abomi mwana lokola fi wana banda koloba ke fi oyo abimisaki ye na ndako pona kosenga ye pardon azali na influence famille na bango ezali na influence na la police donc bazo sala ka ba kava mwana wana c'est ça le problème. Mais maintenant la côte kozala nde makambo susu c'est ça le problème. Merci beaucoup. En tout cas d'inviter mais moi ça me cœur na son exemple un pays de quoi Angola bozo monaka Angola là ceux qui 27 ans de guerre ils sont très organisés hein. Ceux qui ont ambassade ya Angola n'importe où il y a je te dis que organisation ça kuna okondimate sur tous les plans. Tala kaka exemple angolais ceux qui problème na hollandais wana et y a qui les réseaux sociaux baki ba doser yango ba résoudre yango gouvernement hollandais na gouvernement angolais batie na se makambo ebongi mais pour na biso eko ma gouvernement te est-ce que mama oyo akobanda ko lelaka na réseaux sociaux chaque fois akom loko la vedette youtuber star pour na makambo mwana na ye tie ko matambo kongo ndenga za kongo la ko bayi ndoko fiston na katiote na katiote nangina lo baboy pona makambo ya réseaux sociaux en tout cas ko blâmer maman wana te parce que même ata biso to yebi makambo ya mwana wana po batu batelema eza réseaux sociaux ndeko tozo blâmer na zoloba boyi est-ce que maman wana ndenge
ayaka chaque fois na réseaux sociaux kolobaka eza malamu tokoyoka na biso mais toko apporter solution mon côté. Or ambassade, c'est-à-dire que gouvernement bayebi ba organisme nini ba ko toucher le col ambassade ya Angola et salaki na ka ya fi wana ya angolaise na mundele wana ya hollandais et comme ma gouvernement ba tie yango na si. Est-ce qu'on peut pas aider na ndeko? C'est ce qu'on a voulu dire. Papa Alexis, malobombo kayo, au moins que ça y négligence à gouvernement na biso to ezo que les madame d'après papa Alexis. Et puis 10 minutes, il y a encore dans la chambre ya mwana na yo, on va dire ko fa ndaku ya mwana na yo. Je ne sais pas. Et puis, c'est un tout soit. Papa, Alexio Moniboni. Merci Mimi pour la parole, papa. Je voulais savoir mes minutes que tu m'as donné, combien de minutes? 3 minutes. On a apprécié. 3 minutes. Combien? 3 minutes. 3 minutes. Oh là là. Mais c'est moi. Quand même, je dois parler. Problème, premier point, on parlait sur le plan spirituel. Nous avons rejoindre maman Labiso. Premier point. Et puis, on a deuxième point sur le plan physique réel. Sur le plan spirituel, nous avons moins expérience mobinga personnelle tant papa Koufaki. Tu vois, sur le plan spirituel, nous avons bani. Ce qui moi n'a sacrifié rituellement, Liwanae, les esprits, le Messie qui a sacrifié l'enfant. Azana l'esprit ne contrôler, créer atmosphère moko physique pour empêcher maman azala na contact na mwana na surtout so mwana ne place azan esprit moko révolutionnaire aza kolinga pesa a communiquer qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé, mort azana bango ba ko empêcher atmosphère moko soit bomona la police a okoma contre maman comme kanda bana ko empêcher biloko moko boyene cho maman obaki na chambre tanga koti il fallait vendre tant sur il y a l'esprit de communication et kozana mwana tant sur esprit ya mwana eza kolinga évanger et communiquer na moko na bango ke ndenge nini ba bominga muto bominga intel alors et ils vont envoyer ces esprits qui vont empêcher climat moko boye se créer pour mwana na kota contact na famille. Spirituellement, vous attendez sous bongo, au moins la soda, mais doit être manipulé par un esprit où ils ont empêché maman à côté de la chambre 10 minutes, puisque esprit moi n'a n'équité, ils en ont côté, n'a si frère Johnny Aibi, esprit n'a n'équité, ils en ont noana. Bah, au bazar spirituellement, makasi, bah, yebi makambango, bah, au moins esprit moi n'a n'engizali. Esprit moi n'a titan pour tient à cercueil et ou accompagner corti n'intérima. Bon, toujours na physique. Sur le plan physique, boye, réel, automo, dans la région de notre frère Johnny Alobi, et ça n'a moins discrimination raciale, moko, boye, vérité, ok, maman en a paix, aïe bien moté. C'est le gouvernement canadien, même ambassadeur, tant soit koé, baba, kanse, mais j'ignore qu'ambassade n'a pas aïe bien moté. Peut-être par leurs enquêtes, ils ont mené l'enquête, ils ont trouvé que l'auteur principal est un fils du pays. Pour cacher l'image du pays, on va étouffer l'affaire. Cette affaire. Pour soigner l'image du pays. Et loko ya ndegonabiso akufimo anabiso, c'est presque monati. Réseaux sociaux, même les Camerounais, les Gabonais, les Ivoiriens, ils vont faire des vidéos, ils ont fait des émissions dans Kata YouTube. Donc même au bazar la France, la Belgique, presque mon entier tout le bref. Il y a un gouvernement talibé. Ce qui te fait c'est éclaircissement, c'est tout ça qu'on salir image nabiso que na Canada, les fils propres du pays commencent à tuer les étrangers. Imaginez tout ça na libanda pour na Canada. Surtout que te belé va respecter à Canada. Ils ont presque ba pays, ils ont respecté le Japon, ba Corée, ba Canada, au monde. Eza yango na baza ko tuer et l'eau quand ba yebi vérité qui a tué l'enfant et ils ont en train de faire tout pour ba camoufler vérité. Pourquoi na lobi yango et l'eau mo est passé récemment dans Londres. Jeune fille mo ba boma qui a fils du pays, il y a Londres, il y a royaume. Siko quand ba mener enquête ba eko yeba ke mutaboma qui est un sujet rwandais. Tellement ce que va yebi que Rwanda na Londres baza na relation intime d'intérêt moko combien que ba ko salir image ya Rwanda te na Angleterre. Alors il faut pas bomba image ya Rwanda na Angleterre ba sali ni ba boa que l'homme mondial.
bakomi kochauffe mundi bono kazaki innocent. Dieu ne dort pas Poutine à côté na faire ango apesi ba empreinte nyonso tout réel que obino bo menacer aza innocent. Voilà l'auteur meurtrière yewana babimisi nini babimisi azalaki petit moko ya Rwandais et pesa kisu flamme na kati ya Rwanda. Mais gouvernement ebaki nga bombaki. Ça peut être aussi ça. Gouvernement yebi a bombi pour soigner relation nae ya libanda relation internationale. C'est ça on est gonna contribuer dans tous les débats au lot papa. Papa Alexis, on est sûr que mbura mater na biso il faut akota makambo oyo eko makambo ya l'état na l'état lokola situation on va qui tout awa que makambo oyo ya fiwana ya angolaise na mobali wana ya hollandais et gouvernement de et résoudre en suko esbi kimia. Est-ce que mbura mater na biso akota makambo oyo toi tika nengo? Oui non akotika bongote ye titangizana ye nazo représenter ba congolais nyonso na Canada. Ezala wa papa babomelo mwana obolanda suivi. Akolanda ne suivi. Akoyeba ne vérité. Ngana ototika ole bangote vérité va na dossier ambassade. Faut pas te maman pa oyeba te mais moi pour ka peser cœur ya maman bon gouvernement canadien indimi et futa yo autant pour moi na kufina territoire na bango mais pour ba ebise vérité. C'est un fils du pays qui a fait ça bien, c'est un nous, surtout ceux qui ont un désavantage na bango, ba ko annoncer monter. Mais le gouvernement a pression pour maman na mon esa kufi, a ozongate, ata ba c'est vérité a ozongate, mais quand même gouvernement dit ma quand même responsabilité mo ya yé pour vis-à-vis maman wana ba soulager na moyen du tourien, moi symbole pour ebaki. Moi nanga ku fait quand même ba reconnaître toreza bango à titre de récompense, ba récompenser nga autant. C'est ça. Mais vérité ngana yo papa fiston quoi rango to yebate. En défaut pe maman a yebate. Surtout sur les fils du pays parmi ba meurtrier wana fils aza na kati. Gouvernement canadien lo ba vérité na te. Merci beaucoup. Mama Béa, on a sûr que Roselyne a kozonga lisusu na Congo na corps mwana na ye to bakokunda yango kuna et vous proposez quoi? Corps ezonga to bakunda yango na Canada, mama tika na ye kuna continuer vie. Mama Béatrice. Papa Fiston, merci pour la parole. En tout cas, question na réponse vraiment naza vraiment nangote. Wala soki nga ndi nazaki ye nakondima nazonga na kora mwana nanga na mboka nanga nakende kokunda mwana nanga na mabele ya bakoko ke natika mwana place wana obanda toujours ko raisonner do image wana banda toujours koya. Et puis question lobi question ki mama tika na Canada pourquoi place où esali o mabe place où lelisio o continue ko vivre na mboka wana. En tout cas nanzimite soki akoka Congo te alukata pays mususu me Canada ka wana. En tout cas soki nga wana nga en tout cas simbati papa Fiston. Yes. OK, bon sika situation on ndenge tolo balini ba sali ségrégation ndenge ba minimiser ndenge ba humilier Roselyne mama ya Alexandre na kata na ndaku ya mwana na ye ba pesi 10 minutes. Un mot pour ça yo étant maman. Papa Fiston, chaque mboka, chaque pays ezana ba loi nango, ezana façon na onde basela mamu na bango net biso en Afrique du Sud, na pays tozali papa Fiston. Soki mutu akupi, n'est-ce pas toyaka na corps na ndako te, eza ba loi tokuti na mboka oyo. Soki okufeli mutu ba omema corps na morgue baleki nango na salle moko ka bokoluwe kuna bosilisi makambo papa bozongi na ba flatio tofanda ko. N'est-ce pas tout ça la matanga te bon peut-être pe kuna na mboka na bon baza bon to yebi réalité vraiment te d'après nga peut-être mukolo d'abord na yebite est-ce que ye Alexandra azako foutre la chambre ou bien flat mobimbe zaki ya ye et là mususu peut-être moi na yebite so boza na réponse ce qui peut-être pardon peut-être on dirait chambre. OK siko soki azako foutre la chambre bon to pesa ka exemple hein nde nazawa nga kweza nga ngande ona ngande ona siko mutu moko par exemple nazo futia mutu moko na chambre mutu wana azui matanga alinga ya peut-être na corps na kati ya nini ngai na kolinga te na ko ba peut-être te soko ye awa agence eko sala ba problème na agence ngai nde mukolo mutu na signer contrat na kozwa problème
peut-être na sens wana na mtozo kende naza nanga pe mama peut-être fi wana swati mukolo ndako wana amona kino bayawa bapanike baganga peut-être kozwele problème pona ka na suka alobi ayako pesa exemple alobi no fi wana ayako senge pardon na suka parce que alobi nazo banga peut-être parce que nga naza déjà menacé batu mingi bazo menacé ngai alors naza ko banga boya awa batu bayako naza déjà na danger ozomona peut-être fi wana abanga ki na sens wana yangona boyi bazwa temps ebele wana trouble kwa kokota bakwa ko menacer bilo mwa ndengwana nga nazwela ki ngona sens wana ase protéger ki na epe c'est pour cela abangi abengi mbila boya tala baza awa pe ba pese 10 minutes ba libérer peut-être na sens wana na éviter ce monde. Est-ce que l'état d'Abisso a abandonné Roselyne maman et Alexandre à sa propre sort? Nandimite qu'il était quoi abandonné. Ceux qui l'étaient quoi abandonné, pourquoi bah celle-là qui va démarche mbamba pour qu'il akenda rejoindre les situations de Gezala qui wana. Nandimite l'été abandonné. Na oti papa moi ocholo ba afanga. N'est-ce pas alobi l'état et oki ko landela mais ba ko ebisa mama Rosini makambo nyoso te. Ba ko ebisa makambo nyoso te. Nandimite ba croiser maboko bazo sala ba démarche zo salema. Merci beaucoup. Pour ne pas na sous choc. Ndenge maman so bimaka chaque fois à la télévision qu'on peut savoir son rapport bien sûr tout c'est pour apporter ma révolution. Est-ce que il fallait que ça la maman ça la rapport wala to ba déléguer mutu mususu à ça la rapso compte rendu à situation par situation. Est-ce que ça m'a bête? Na point wana kanene na biso ke tozolinga vraiment kokota ba attaque makasi te po tozala na matanga mwana biso ran ba kundite mais na komeka ko répondre muke na point wana eza bien te parce que yo mama ozala matanga to banda mona tale tozaki bana so matanga na ndako to banda mona nde mama depuis akofanda na se ako telema kaka jour bazoki ndeko kunda omona soki bozo utanterement nde bazako sala kalala ba mai bato bazo sukola maboko nde jour apete boko mona muto akufela ka meki ko seka donc ozo senti vraiment muto aza battu mais point wana nazolinga mako kota bakaste parce que nazolinga te mais tika ka po posenga point wana ndinga azosale la bien te mutu o aza abati papa Pelende même pas téléphone ko zwa tabo en tout cas nandimité parce qu'on a zoé batté eza nini soit aza na une femme très forte en tout cas point wana ezole kelanga point wana ndezole kelanga. Merci. Voilà, commandant Congo Anderson de Djebou, on va finir ça avec vous. Est-ce que au moment que le gouvernement a vu comme une négligence vis-à-vis à Makamou Alexandre, maman a compris ça compte rendu. Yemoko, est-ce que maman Oyo a commis ça la buzz? N'enga ça par rapport wana. Azo pesa kabiso matière, azo linga ayebana to ezana droit na compris ça kabiso rapport. Est-ce qu'il fallait qu'il peut-être aluka mutu ça la compte rendu te? Peut-être mutu azate Aïka Yemoko, est-ce que à l'Ouest Congo Yemoko sans famille, on ne sait pas. L'État n'a pas son bourreau matari. À l'autre la mona musika, toi ça peut être pembeni. Yo moni angonengani commandant Congo Anderson de Djebou. Voilà, merci beaucoup mon ambo Fiston Pelende Tata Sadek. En fait, nalikambu oyo pour le bilan on a volé belé. Volé à Liboso. Maman Alexandra Alanda Radio de Kole TV. Biso awa toyebisaki mama obandaki makambo oyo na internet okokende nango ntina suka mama bangi boyebisaki alamba alia ye moko yango akomi kopesa biso compte rendu suivant vitesse ya internet ndenge ekendaka kotala moye tokondane eza te aza la femme forte bien faible aza obligé parce que asi abandaka yango na ebandeli moye atika bato na suspense ezali te vole mosusu totyala mitu na biso ke ba membre ya gouvernement oyo bazali kuna na Canada ba membre ya ambassadeur na ba officiel na ye baza bato ya matalana te baza tala 1 minute te ki ata soki mama na sala video bango ba apparaître na video ba kotika ba sala yango te wala bondi mela ngai ba sala yango te to ela voler mususu ezali ke soki kolonda kuana ba ebisaki eke ba investigation ya mort ya Alexandre eza ko continuer eza ko salama mutu akota na ndako wana te tango mama ye po akota kolonda kwa kobanga akobenga mbila alors mbila ndenga yaki na vrai esprit ya ba investigation ba ko reta ko permettre mama kota kuna te parce que
bakofrie ndako bakotanga bapapier nyonso ebitene bapapier nyonso bakokuta kuna il faut bayeba bamessage nini eza koleka wana investigation eza ndenge wana na point mosusu oyo nde ekomi mpenza na ndenge na biso ya bokoko mama ifale batika ya kota avanda kuna si ifale kolala alala ata so olinga biseke no kosimba eloko moko te mama akaotanda ata liputa na se alali biso toya baafricain tosolola na bakoko na biso mwana akoki mpe koya kopesa mama message na ye mama ole botungisa maka kosufrir boye tala mutu boye mutu abengai ngai esika boye mutu boye mutu abomi ngai ekomaka nango mpe esalamaka donc na kote wana bango ifale bayeba ke biso toza baafricain biso tondimaka bokoko biso tosolola na bakoko na biso tozali na expérience ya mutu oyo akufa ayeboye abimeli na ndoto mpe ayebi soki no tala mutu boye mutu abomaki ngai côté wana baza korendre biso tâche difficile peut-être arrivé ya mama na ndako oyo mwana azalaki kovanda mwana akoki kopesa ye message wana mpenza babeti mabe il fallait pas na compte ya investigation soko lobi bosimba eloko te mama aza mokolo aza bebe te bayebiseke no kotala ndako oyo vanda soki olala lala kotya makelele te kosimba eloko moko te moi espace eza na bouche eza kiti ya pamba tanda liputa lala lobi na ntongo obima mama alingaki asala yango peut-être akoki mpe kozwa message kokuta epai ya alexandre ayebiseke no tala mabe ekomelaki ngai ezalaki boye kote wana vraiment na okondane bango biso ifale bapesa biso chance wana ifale bapesa mama chance wana ya kolala na ndako wana peut-être alingaki kozwa message kokuta epai ya alexandre mpe apesa mpe elingaki mpe koete bango na bankete na bango mpona koyeba ndenge nini ya koavanse na problème oyo olia koboyele boye kopesa ye 10 minutes dans la précipitation wana déjà bobebisi moral na ye moyen azala concentré ezali te moyen ta eloko moko ekomela ya bia oyo ekoki kosunga biso nyonso na pesa biso batrace ya liwa ya alexandra ekozala lisusu te wana vraiment babeti mabe ndimela ngai mwana mboka Fiston Pelende tata ya Sadek. Merci beaucoup na wa intervention kitoko ya équipe ya Basage. Papa Fiston, nakosoma 30 secondes. Allez-y. 30 secondes. Allez-y papa Alexis. Oui. Et sur la spiritualité, on appelle ça exemple moko yelinga siko na vivre yango na famille. Biso ton papa kufaki. Avant papa kufa mwana kazine moko abitaki bandulu ayaki tovane na ye en tout cas zwaki pe ba 2 ans. Or ayaki na mission. Wana biso to ebiti. Siko ton papa kufi et bemba papa na tozolila na kati ya ndako todirwaki salon mpenza salon todécoré papa balelaki ka na salon na ndako tozolela papa nga sikoyo pongi elayinga en pleine moi pongi elayinga nabi boluka nga ta ntuka na kelala puisque fatigue papa ebebesaki une semaine po ebima po tobanezi ape na bagrand frère wana nga na ye po tote bagrand frère falibaya na kelala na ye kozwa ndoto so vision papa na biso na coin avenir na chaussée de Kimwenza poto abana yulu papa vani makolongo utorsi na chilo boko na litama nga na yebe na moni papa wana na kwa msiko tuni oh papa ovandi boza na susi nini mwa siko na oye bateka kufi na ndoto na selo kwa muta kufi te na solane papa linga bana obete langa lisolo na mona mwana kazana obete langa porte chambre Alexa Zapa za tema yo matanga yo zakola akomi ko blamenga pourquoi na lali ebemba papa eza na salon batutu ngane kola apani ona spiritualité siko to ko ebango sima tango bango baye ko tubela batimba ke dake l'esprit de mon père voulait communiquer avec l'un de nous la cause de sa mort maintenant va créer atmosphère moko va précipiter les neveux de papa ayamba la moko a déranger sommeil nanga tant sommeil écouti ti lelo papa tikala kolobate bango monde ba koloba sima après ba 10 ans après ba luki maman bana biso si to epoto ba yeko sala ba tubela na bango c'est ça nanga na ajouter ka ki eza nécessaire bango ne ba pécha ki maman wana la na puisque ndenge frère na Anderson obi spiritualité africaine moi na place ça a koluka par tous les moyens à communiquer na moko ba famille na bango pour na cause ya wana yangwani nenge no ba expérience nanga Voilà, merci beaucoup, papa Alexis. Je crois que le message est passé. Ndenge Tolobaki, Tokobanda ko informer bino tinati. Oyebi ke maman Alexandre Abunga qui va naître au monde na te grâce à l'émission au Radio Lokole pour vous dire que combien vous êtes important, pas seulement biso mais bino pour la rabiso boza important pour commencer le message. Tant que qui après que l'émission on a ndé avec Obima. Donc c'est pour vous dire que émission aux émissions à Bissonio surtout tout ça là ensemble.
biso réfléchir à haute voix, bino réfléchir dans les commentaires. Voilà. Merci ceux qui du nouveau allez sur Makambi Alexandre tokozonga lisusu pona to commenter tokozanga au commentaire ya ngote tokene sika boyela sombele suka bisanga na lobaka sujet du jour auto vendredi pena a to lobele yango deuxième sujet na biso oyo pona nini ba mama bokilo en fait ba mama bokilo ba deux côtés to obika boye pona nini ba mama ya mibali balingaka basi ya bana bango ya mibali te. Qu'est-ce qui se passe? Bayemba yango ata banzemba ke musika même bandeko ya basi oyoyoyo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona nini yoyoyo nayebi te ezalaka nini au juste 95% 95% bandeko ya basi balingaka en fait bamama bokilo ba mama ya mibali balingaka basi ya bana bango te pola leka munini tozonga papa na yo papa Alexis pesa biso yano omoni ndenge nini. Merci pour la parole encore papa na point wana en tout cas on parlait toujours pe na dévolé to ba ino aussi les points physiques au mona babokilo baza kolinga basi ya bana bango te soki mwana déjà aza positionné likunzi ya famille aza na mbongo et que bango makanisi na bango ke oyo bango baza kolia eza muke par rapport ya oyo famille ya mwasi eza kolia bamama mosusu bakutu est-ce que nga na botela bango mwana ngo mpona bango kaka mpo bango nde baliaka donc akanisi nyoto babi oyo nga nazozwa 100 abongo famille ya mwasi eza kuna mama buleka ke famille ya mwasi eza 300 alors mwana onde aye mpenza kosilisa kesi oyo nga na nyokoli mpona mwana wakoma mwasi onde aza kolia ngo sur le plan physique comme ça point mosusu ezana pe peut-être mama na bane souhaité mwana bala école X mwana ke bala na école Y oyebi ke école wana linga yango te guerre pe bandaka pe wana ezala ba cause ebele tokokoka kosi semission te to énuméré na opesaka si 3 kaka bona kota na point ya mibali point na mseze école ya linga yango te mwana ke linga mama lingi te point mosusu tu ya mbongo siko point mosusu omona soki mwana ngo aza pauvre basati ke mwasi tozosupporte mwana biso na ki pauvreté bazali mwana ya biso kokata kobimisa ta infante se matanga ye na famille soki mwana biso avandene ezaka mwasi na teka mikati na coin aza kolesa na mwana biso omona kimi oza na famille na bokilo na bokilo te puisque na oyine nini mwana biso apesa eloko te mwasi neti ateka atondolo na coin mikate oke atekaka bapondu azonuri na mwana biso wana omona famille ane eza akimia mais soki kaka mbongo bokilo oyinga te bon na koti na point spirituel misusu ezala misusu nabi teke nyonso na généralisé te bakamusu ezalaka bamama mpe ebele nga na ndimaka yango ezali bakoma bamari de nuit bafemme de nuit pardon ya bana na bango yango wana akolinga wi ezali badelivrance mosusu topasa batémoignage mosusu mpe mama akomisa mwana na mobali na ye ya butu alors que mwasi ya moi ke saso asali moboti wana bolamu chaque fin du mois ozopesa ta super ata ndenge nini akotikalaka kolinga yo te puisque oza mbandane ya butu akotika kolinga libala wana te misusu mpe eza deya sur le plan spirituel basala rituel mobe mwana wana akoki kovanda na mwasi na ndaka libala te yo buki mibeko na biso oyo ezali coutume na biso trône na biso yo bakonsakra yo mbongono baniese baneve na bakousin lesa libota yo ekobala mbongo ne komokende su na famille mosusu omona libala na bablokata mosusu mwana botaka te avanda na mwasi azane contact mais mobali mwana banga botaka te mais mbongo eza na famille na soki ekomi koyina mwasi wana bango bayi bacérémonie spirituelle eleka kuna wana mpe eza baexemple eza baka ebele sur le plan spirituel yango wana nde oyo nakolobake eza na dévolo balinga yango te physiquement na mpe si spirituellement mpe tobokota minene puisque toza ebele na ligne natikela baninga mosusu. Merci beaucoup papa Alexis pour le bon respecter tant kitoko merci topesi baloba papa mama Beya yo okozala mama bokilo oza mama bokilo oza mwasi oza nyonso tu mpona nini makambo wana bamama bokilo balingaka
basi ya bana bango te. Omoni boni. Mama Beya. Tata Sedek. Là, tu n'as pas kelele ça. Olobi peut se poser une question. Nalobi pona nini ba mama bokilo, ba mama ya mibali. Balingaka basi ya bana bango te pona nini. Yo pe nos ali wana osape mama bokilo. Nalobi te que ça cas généralisé mais 95%. Okomona mwana ya mobali azui mwasi ne bandelezaki bien na suka bozoyo kana sute. Ezaka dû à quoi? Ba raison eza moi ebele parmi ba raison na pisa ta moi 1 2. D'abord soki omoni mama bokilo azolinga mwasi ya mwana na ete. Ezalaka peut-être mwana na ye moko akipaka mama ne bien te. Soki mama zo kipe mwana zo kipe mama na ye bien te, siko ba retomber wana ekwelaka epai ya mwasi ya mwana. Ozomona. Eza na bana mususu ba garçon mususu pour vraiment pesa mama na ye soit il faut mwasi na ye aloba siko so pe akuta pe na mwasi moko peut-être pe azane pe mafuma fo azoloba ne pete ye pe mwasi on peut-être pe akabagate ale mama utikali kuna isolé mama tikali abandonné siko mama osani akozongisa kanda mwasi abandonné kanda pa ya mwasi ya mwana. Donc eza moi ba réseau eza moi ebele papa Fiston en tout cas makele la bana zo permettre ngate vraiment na loba pona ko indisposer ba mususu sorry vraiment. Ok, merci beaucoup. Ya mboto so ngapa mama nene to pesta no maloba et pas ya ndeko Johnny frère Johnny. Makambo eza en tout cas viral tout monde a kayango ba mama bokilo balingaka basi ya bana bango te pour aller encore plus loin même na ba semeki ya moko so pesi o sunga ye azondima na ye mais so pesi te comme buzoba. Ezaka dû à quoi? Ezaka ba raison oyo pasteur Alexia a évoqué to ba raison chose ali. Ndeko Fiston, merci beaucoup. La parole au Pisinga. Na koloba boye. Makambo nyonso oyo ndenge mama uti koloba alobike. Eza na ba volé belé. Pasta pa loba kiango. Eza na ba volé belé. Mais pour ngai naza ko pengler 3 volets ou 4. Donc volet liboso ezani. Omoni tango tozalaka na ndako na ba parents na biso. Tango tokozalaka ba célibataire. Des fois poko tika ba para ok quelque part, ozaluka célibataire, osombaka mwa ba biloko ozokende la bango, osombaka mwa biloko ozokende la bango, mais tango yo kozwa engagement, maintenant ba mona ka lisusu kenda kotala bango te omemaka lisusu biloko te ndenge bandako kende liboso, nde siko place akoma na ba équation bakoloba mwana na biso azalaki malamu, ndenge nini nazo otala biso lisusu te fo ezalaka mwasi oyo ye abali wana nde mutu azo stopper. Mais des fois eza nango mwasi te et comme siko mobile peut-être comme mon charge yo aza nango pona partager lisusu ndenge bandako partager liboso et comme li mwa kilo. Donc wana ezali voler ya liboso. Voler à mibale ezali voler oyo tokobenga spirituel. Là ezanga kate et manka kate. À chaque famille nakati na ba famille na biso africain la sorcellerie existe. Elle se comprend. Na mboka na biso ba otobengi basakata. Les gens bakanisaka pouvoir ancestral ezali pouvoir moko oyo mutako kozanga ngote. Donc soka za na ngote fo lukango na ba façon nyonso fo azwa yango. Soko kepa bateke baza na bana na bango ya mibali nyonso baza obligé ba baptiser bango na kindoki. Po soko pese kindoki te, ça dit mwana naza mwasi ya baninga ya butu. Voyez? Donc babiloko wana oyo ya sorcellerie na kati na ba famille ya bato ezali vraiment courant. Donc ce qui omoni surtout mwana mwasi oyo yebike osambela koza na problème te otinda kale musumu bali na yo akende ko aider mama ou bien aider papa na bango ou bien aider famille mais mobali azo sala pending yo ozo sala mais famille ya mobali bazo combattre yo il faut se pela. De yo c'est la qui sont déjà positionné que la sorcellerie existe là à l'intérieur. Donc il faut comprendre que awa nazo bundana bokilo nangate mais nazo bundana la sorcellerie o ezakati nae. Donc wana ezali deuxième troisième volet. Quatrième volet ezali nini les femmes aussi bazaka na ba problème na bango. Des fois ngamoko na kopesa exemple o elekane pa na ngai na nazalaka na mwasi o na ya suka
oyo avanga na kuma na kati na bonzambi nazalaka naye na Kasavubu tozofanda naye esika moko la vie était vraiment paisible donc eloko kolia ezalaki kozanga te nyonso était bon kochanger me babiloko ya ndako bakiti ya ndako banini tozalaki kosomba ngo facilement parce que mbongo ezalaki mais na bonne année moko bandeko na ngai bolandanga malamu nasombi elamba pièce moko elamba na bina soki ndetala mama na matete donc l'air kaka na ye na pièce wana na ndako mwasi atomboka alobi na nga non yo sombeli nga na elamba te yo fo sombela kaka okende sombela mama na bino c'est-à-dire yo lingaka ngai te elamba yo kokende te nga bi what ozoloba nini yo nga na fandi no pendant toute l'année awa ozolia bien ozomela bien makambo nyonso eza bien maintenant elamba oyo nga na sombeli mama na nga na bonne année nakende pesa ye yo zala contre yango donc nazwaki nasalaki oyo tobengaka dan na motema na nga na bino yo oza motema mabe alors nazwaki elamba na nakende kopesa mama biso mais nayebisaki mama te parce que nayebaki question na lobi ekopesa conflit entre bango na mama bon voilà bachose ya lolenge wana basi mosusu mpe ya lolenge wana bazali ozo manifeste ene moko ezanga ntina donc soki ozomeli mama na biso te kosomela mama na bino te soki osali boye epai na biso te epai na bino mpe kosala te non libala eza bongo te basalaka tour à tour soki mobali azwi mbongo apesi epai na bango mbala nsima mpe akanisi apesi epai na bino c'est ça eza lokola mwa likelemba bamama boyokanga bokitisaka mpe na makambo ya lolenge wana nde yango bokutanaka na baopposition oyo esalaka eke soki ata semeki moko ayaki wana moni babiloko osala wana akomema sango na famille na ye automatiquement bakoyi na yo naza mpe na oncle na nga moko oncle wana abokolaki nga tozalaki na wana naza no na première CO tofanda po tozalaki na lupango moko na Oshwe A1 juste na coin ya Kasavubu na Oshwe na coin wana lupango na biso ezalaki wana lupango ya famille oncle na biso azalaki wana tozokende tofandi wana oncle na biso azalaki na mbongo ebele po azalaki secrétaire général ya Fonds monétaire international na Kinshasa wana alors tellement banda kosala bavoyage na ye bapoto bawapi azokende bavacances ndako na ye ezalaki bacongélateur bourré na badamas mais mwasi na ye soki alambi biloko nga nazalaki wana na cousine na nga mosusu Sylvie donc napesi bambote place azwami soki azoyoka likambo akoyeba ke non vraiment nazoloba oyo elekelaki biso tofandi na ndako mwasi akolamba mpenza biloko ya bien mais okomona parti ya koservir biso ezaka satisfait te mais nga comme nazalaki mutu akimia cousine nga nazalaki mutu moko epi shosho ntango noko auti voyage mbala moko abandi kopesa par rapport noko tala boye biso tozolia bien te noko abikomasa et pourtant biloko zebele abitoliaka na biso bien te abino bon noko mpe azalaki mutu ya maîtrise afandi calme asalaki ka mwasi ne azwa ye na mwa oyo tobenga nini piège asalaki piège noko na biso mosusu auti mateta ye non bafamille na ye bayaki kotala biso na ndako azwi mbongo ya transport azwi lokola $100 apesi mwasi na ye alobi kende pesa famille na bafuta transport mwasi akei azwi lisusu $50 abakisi likola $100 wana akei apesi bandeko na ye sikoyo ezalaki na noko na biso mosusu mpe autaki matete lere aye kotala oncle azwi $50 apesi ye abikende kopesa ndeko nanga azwi pe 50 wana ki kopesa abengi abiyaka yo tango napesaki yo mbongo pesa bandeko na yo napesaki yo 100 obakisaki 50 mais lokola nga napesi yo 50 pona ndeko nanga pona no bakisi 100 mwasi ote omoni abibo na yebi siko maintenant biloko yo salaka ezali ya solo par rapport ba pesinga eza ya solo parce que on a moni la miso nanga ezali réalité et jusqu'à ce que mwasi wana azalaki chasser na ndako ya noko nanga. Donc c'est comme ça. Il faut que là, bah voler ezali vraiment tellement ébélé et bah faut ezali ébélé pas ya batu nyonso. Donc eloko leki malamu ozala na problème te na famille mobali. Zala mama ndenge tolobi kola lobini na lobi bakosela yo makambo kasi bakuta ona kati na yango te. Soki ezali ke bakoseli yo likambo yo za na ona kati na yango te a oza na sansa bien mais soki bazo koselo likambo te bazo loba yo poza na deda oza deda na makambo wana bo changer soko changer te opposition ko sila te donc vraiment c'est un peu ça na loba frère Johnny et comme air moko mona doki famille mobimba e ini
mwasi ya mwana bango bayebisi il faut pona soit biso famille to mwasi na yo enaka wana mobala ata mpe na droit opona mwasi na ye to aza obligé na famille atika mwasi akende famille na ye ndeko Fiston famille soki tolobi bafamille na biso eza na kindoki eza batu nyonso te baza na ndoki c'est-à-dire soki batu nyonso bakomi contre yo il y a un problème yo faut arranger yango donc yo moko faut mitana na part na yo eloko nini oyo ngai na bebisi parce que na bafamille omoni ka tango tokenda mabala tango tokenda ka okende bala sika obikele kaka okotiselongino na famille moko boya sika batu mususu bakotala kaka bayini na bango atala oyo tolingi ete beba mususu otalo abi non oyo elongi na sika kaka na elongi pamba nanu ba pusali pembeni na ote donc engelo bani na kati ya libala ezalaka toujours na ba challenge mais soki sikoyo komi ke tout le monde batali babika oyo aza elongi neto sepe na ngote ata mwasi yango pe aki ko présenter pa na bango akolemba ti amona ndenge nini na ba cousin na ba cousine na ba leki na ba yaya na ba noko na ba koko balobi yote voilà un peu. Voilà, merci beaucoup frère Johnny to pesa ba loba pa ya mama nene yo ozali mama boboti ozalaki na bokilo okozala bokilo pona nini soko za bokilo olingaka mwasi ya mwana ote est-ce que yo pe kaka laisser comme là de mama nene eza na ba ya solo makamoko ki ba bokilo balingaka basa bana bango te. Bon, na oteka papa Johnny akanga no micro. Sorry mama, sorry. Pona ngai papa Fiston en tout cas nazana atala biloko wana na kati na ngeza te mais soki semeki azala makamabe il faut ozongisa na esika na ye ozomona biloko mosusu oyo ezalaka ba mama bokilo azoya yini mwasi ya mwana na ye eza na biloko mibale fo otala tanto ozala ye mwana wana mwasi aza mabe ou bien ye mama bokilo pe aza mabe. Alors biloko wana soki yo mama bokilo yebi nzambe ngapo na ngai nakoloba ke soki mwana nga bali mwana na automatiquement mwasi na yakomi mwana ngai pe ok soki aza na likambo mabe na kovandisa ye ke na ganga ngo libanda yaka ya bomoni mwana mwaso te na kovandisa ye na se na lobeli ye na pese conseil na kopesa conseil soki ayoki te ya liboso ya mibale ayoki te naza mama na koya na bengi pe mobali na vandisi ye na lobi na bango nde boye nga na yebi mama na nga azali kosala na bana na mibali ya bana na ye pe na basi ya bana na ye mama na nga azwi basi ya bana na ye lokola bana na ye moko ozomona yango wana il faut koyeba oyo mwasi so batio na libala aza na motema monene eza te soki mobali alinga somba eloko boye mpo na famille na ye yo sote biloko wana ezalaka malamu te kutu so oza mwasi malamu bakisa pesa mabe ezala te mpo basemeki baswanaka na bango mabe ezala te yo bakisa ozomona papa Fiston eloko oyo ezali eloko moko point moko ya capital parce que mingi bazolanda biso awa bayebi ke basala pe batu mingi mabe mais bakoma koreketa ngo omoni tango lobe ozaki na mwasi wana na yebi famille moko ndeko na banga azwi mwasi wana aza mabe balongoli mwasi wana azusu mwasi musu aza mabe ti ekoma eke mwasi mosusu akomi koyebisa bango abi seke bana basi oyo bazobengana nga na libala oyo babengana basi ya bandeko na bango awa nga naza soki 4e soki 5e ta mosusu babimaka na ndeko na bango mobali omoni babiloko ndenge wana soki ebandi deja kokota kolinga pete yo mobali famille no ebanda kokontrole yo ebanda kokomande yo soko oza na mwasi na yo yeba to mwasi so mwasi aza mabe lobela eke eloko boye nalingi te nalingi boye te mibali baza na ani azotala wana miso boye eza mabe yango ebenda ebele naoke tika te ngai na libala na ngai ntango nazalaki na libala na ngai nakomona boye basemeki na nga bakolia mpo baposa mpo mama bokilo na nga azalaki akokufa deja papa na bango bakufaki donc bakolia boye baloba mabe naza na semeki na nga moko azalaki soka telemi aloba na yo omoni mpe ya likolo na se esangani mais leki na ye bandeki kotelema be oza na droit ya koloba na mwasi na nga boye te eloko wana pena alobi ata azalaki na ye mutu moko boye me azalaki pena telemi ya koloba bi nalingi koyoka oyo te me bango babalusaki yango nini babi seke mwasi apesa ye kisi mwasi apesa mobali kisi babetaka ye babetaka ete ozoka mpo ye mutu akokontrole mobali
mais so bakomi na place ya kokaba eloko nyonso baoya okuta na kopesa bango kolambela bango papa Fiston vaut mieux ata so bamoni yo na mabe yo mwasi kaka nde babi baloba mabe bakuta yo nango te en tout cas bamama so baza na makambo wana ya konyokolaka basi ya bana na bango nga na kopekisa eloko wana eza malamu te basi mpe soki baza na makambo ya koyinaka bamama bokilo zwa mama bokilo lokola mama na yo nasi nde eloko na ngai na ngai naloba yango wana Maman Nene, alors soki mama bokilo aza mabe azogangela chaque fois mwasi ya mwana ye ata aza na raison te est-ce que mwasi ya mwana aza na droit ya kosala échange de parole na mama bokilo na ye baswana wana ya mibale basemeki baleki ya mobali na ye soki baomenase yo baleki ya mobali na yo bazomenase baogangela oza na droit ya kogangela bango boswani mpo obengani bango oza na droit. Oui papa Fiston baleki nakotemisa bango boke po wana pena ngai nakokosa te nakotemisa bango ke me mama bokilo te po aza kwa mama na ngai kutu ngai nakozwa nde makambo wana ne ya mabe ata soki ye mama bokilo aza mabe nakoyaka na bolingo nyonso nakopesa bolingo wana soki mpo yo omoni ke olebi ti mutu mabe sokoso mabe yo lakisa ye bolingo tina suka okomona kolemba tozala mutu moko asenga bolimbisi na mabe oyo azali kosala eza kutu wana papa bokilo azosala mwana ya mwasi na ye mabe mpona nini ye azalaki na besoin ke mwana na ye abala kaka ekolo na bango lokola amoni ke simbi te aluki basi ya modele na modele atindikeli mwana na ye esimbi mpe kaka te mwana na ye azokanta bi aa te nga nauti na mwasi na nga mosika na pasi epuis lelo nde naza boye nazosimba mbongo ezali papa ya mwasi wana moto asalingaki nazala boye mpona nini nakonyokola mwasi na ngai ozomona malgré ka ndimaki kozwa mwasi ya mibale mais continuaki kolinga mwasi na ya liboso tina suka libala yango mpe epanzanaki mpo mwasi ya mibale mpe ayaki na makanisi na alobi tikanga nasala boye mpo na détruire boye mesimbaki te papa ozomona ayi kosenga bolimisi mpona nini mwasi ya liboso alakisi bango bolingo alobi tala nakopesa bino nyonso bozolinga nakopesa bino ozomona apesi bango tina suka papa bokilo asenga bolimbisi ozomona. Merci maman Nene. Commandant Congo Anderson de Djobour, est-ce que leki na yo ya mobali aza na droit aswanisa mwasi na yo et puis abeti ekutu na beti mwasi ya na ngapo aza mutu makasa yo kaka te eza normal wana question ya mibale apo ya bamambo kilo malobomboka yo commandant Anderson. Voilà, merci beaucoup mon amboka Fiston Pelende. Mon cher, ça c'est la vie sociale. Au monde na koloba boye, et là on dirait si j'ai moi mouké. Mais ils ont makamou ebele otoko koloba awa ata pendant une semaine aussi la té. Déjà na mabota na biso, ndenge to bota maka. Ya ba famille mususu bana basi bazala ga ebele, mibali basa mouké. Entre biso to na ba lien moko boye, amour moko bo fraternel ezala wana. Alors tant to balaka, ya basi na mibali bande ko ba mona kaka keno soit mwasi ayo dominer ndeko na bango mobali soit mobali ayo dominer ndeko na bango ya mwasi donc babilo kwa ndenge wana ezanga kaka te mais accepter que un niveau social ya vie pe et jouera influence na makambo oyo parce que enseignant moko boye na Congo ya pauvre na ndimite ke bandeko na ye ba ko sala mwasi na ye zuo bien ko ina mwasi na ye na ndimite. Alors to bandi na point ya liboso petit frère na ngai akokobeta mwasi na ngai te akokobeta ye te eza pe éducation ya bafamille bazwaka mais na grand boule ata bafamille bamal éduqué mobali moko te aza na droit ya kotolere ke leki na ye simba mwasi na nzoto impossible neti ngai bo mwasi na ngai banda tolinga na betaka ye te yo oyo abetela ngai mwasi na ngai bandenge nini eosimba te nalakisi makambo oyo omoni bamakambo oyo ya bandeko ya basi bandeko ya mibali oyo eza tellement compliqué que naopesa exemple moko nano très facile awa. J'ai un ami ici na otanga kombo na ye parce que na photo apibliaka na komantaka na otanga kombo na ye Teddy Montero Grand Goal
ancien gardien ya Mazembe tozalaka na certain ami. Alors Teddy akeki na ye aye na mwasi na ye abali bayao mama bana na ye akangi foto moko na balabala na bango na Kensington kuna amemi mwasi na mukongo akomia na mwasi azanga mbanda na tune mutuna moko oyo foto oyo oza kolukela ngo ba problème te na basemeki ya madame na ba sœur na yo aseka azonga na temps oza comprendre tant ka bandeko mwasi ba otala foto wana ndeko na bango mobala amemi mwasi na mukongo oleba comprendre que non ezali tendresse ezali amour bango bakosaka mbala moke mwasi oyo aza komonela ndeko na biso ya mobali ma problème ekobanda wana likambo mosusu mutu avant mbala ntango aza kozwa basalaire aza kosunga famille ntango abali basalaire azali kozwa wana tosupose kaka na Afrique du Sud awa avant mbala ofutelaka chambre so tosangisaka chambre na baninga ntango obali oza oblige ozwa ndako toza chambre yo moko badepense emati depense ya kolia emati depense ya kosomba bilamba emati donc bacharge emati bafamille oyo yo ntango ozalaki célibataire oza kotindela mbongo na mboka ntango kodiminue kotinda epuis bandokoma bamo mosusu oza kotinda te bango bakosaka na mutu na bango keno mwasi oyo aza mwasi mabe aye kokabola biso na ndeko na biso azolinga te ndeko na biso akabela biso mais mpo batia na mutu na bango ke ndeko na biso abali abandi kobota bacharge abandi kobakisama bakoyeba yango te mais nyonso mpe bondimela ngai elandisaka mpe na niveau social oyo famille eza kovivre parce que toza na mboka oyo eza na bato oyo mpe babala babota mais bafamille na bango na Kinshasa baza na bozwi bazokipe kutu teke non mwana na bango ayekopa wana jobu mais baza kotindela ye mbongo donc le niveau social ya famille mpe ekipaka makambo yake non mwasi nyonso bazala bandoki so bazala bamari de nuit so bafemme de nuit pasi Alexis mutu na nga limbisa ngai mutu na nzambe omoni babiloko mosusu ba spiritualité wana tozwaka nga na badelivrance wana mais na vie réelle boye eza pasi omoni mama ya otikala na bulumbu liboso ya mwana na ye boye ata na ndoto ata na niveau spirituel ya pasi ya eza pasi ya bakamo oyo arrivera te et arrivera mais peut-être par hasard problème na biso mingi mingi ezali kaka na niveau ya bozwi et puis na niveau ya ndenge toza kovivre omoni biso na Congo totikali nanu na babiloko wana ya famille élargie eza kocontinue mais mundele déjà famille élargie eza déjà écarté asa boma yango famille élargie mpo mundele ezala susu te mundele akoma na famille restreinte na ye na mwasi na ye na bana na ye bato oyo toza na bango wana jobu bakokomprendre ngai bien bamindele bavanda so ya bandako ya minene te peut-être les colons les barons bamindele bakoma na bandako moko boye ezalaka awa eza kaka chambre ya papa na toilette na ye chambre ya mwana mobali na chambre ya mwana mwasi basuki wana donc soki oya kotala bango na poko fo ozonga parce que ozala place ya kolala te oyo chambre bavisitere babiloko wana etikana na Congo awa ezalaka susu te parce que yebisa ngai moto wana aza kovivre ndenge wana famille oya bulele mokolo nini aya bulele te en plus de cela babiloko mosusu eza wana bakutime na biso babiloko mbongo ya libala oyo ekoma neti koteka mwasi na Congo ifo kobale na $10,000 $25,000 entre temps awa na Afrique du Sud awa tozali awa bamindele bapesa na mbongo ya libala te soki boyokani bolingani famille ya mwasi baluwe sale famille ya mobali baluwe boye bainvite bango moko baza koya na bamasanga na bango bainvite kutu bayaka na bango invité moko aza koya na biloko kolia na ye donc ozomona ke dépense ya moke babiloko wana mpe eza moke mais oyo ya biso eza ke non naza koespere mwana na ngai abana mwana kengo adondo aye kobala yo mwana ye soki ya fonctionnaire déjà ayini bino déjà donc ayini déjà bokilo avant kutu libala ngo esalamu babiloko nyonso na kozala na baimpact banda kolandela toujours mosusu mpe place oyo nalobi makambo ya amour fraternel ya bandeko ya basi na ndeko ya mibali omona bandeko ya basi mosusu baza kolandela ndeko na bango ya mobali ti asa bala baza kolanda ye kuna bazokanisaka mwasi azomonela ye mobali ndeko na bango akabaka susu te mpona mwasi wana bitumba babiloko wana or ce n'est pas bien bolingo eza eloko moko boye bato so babalani bakomi kozwa charge ya famille na bango sikoyo bazoforme bafamille na biso élargie il faut bakoma na niveau bana comprendre yango mpe bazwa yango na bopete baevite kokota wana or ntango to mpe toza koya certes eza na basi mosusu mpe bazala mitema mabe aye na libala boye donc na makambo ya mwasi ya mobali wana na famille na ye niet donc terminé akolinga kutu susu te otinda ta mbongo na famille na yo surtout na baye oyo bazwa
chance kaka mama Rina Pelende mama wakabaka koleka mama Olivier mena mama Denise Yakero ye aza na biloko wana te ye mpenza kote ya famille ya papa Fiston atindaka donc ye na omelele mbondo ponga mo deya naza exemple na ye donc mais ça na basi mususu so akotika na ndako ya libala na boye donc akomi kogere mobali na makambo nyonso ti na basalaire na ye mobali aza na ntango te ya kotinda mbongo na famille na ye azoyeba te ke non azocrée déjà division na famille ya mobali ndomona kana bayini yo mabesu bakomozaka so mobali akokufa so mobali akufi boye bayebalaki so mpenza face ke non onyokolaki biso okoyeba na apesa exemple moko très facile vie na biso Koffi Olomide azali na vie avivaka bien azalaka na bafamille na ye na banzembo nyonso abokaka vie Johnny le défenseur abokaka tuturo ba mama Rifa me olingana na mama Lia boye ekomi na niveau moko mama Lia akaboli vie Rambo na famille na ye vie Rambo akomi kaka ke non so aleki na TV biloko nyonso eza biloko ya bana na ngai biloko boye eza ya bana na ngai nalingi moto asimba yango te alors ntango baye kodivorce nde te comprendre na vie mpenza ke non mama Alia aseparaki vie Rambo na bafamille na ye vie Rambo azongeli visite ya bafamille na ye vie Rambo tokomona na bamama Rifa akomi koboka bandeko na ye donc abandeli vie azongeli vie na ye normal azalaki en bonne relation na bafamille na ye ocomprendre so ke non mwasi ayaki kotya bakale ayaki kodivise famille mwasi andenge na moye famille elinga ye eza te bato oyo baza komona yango mama Rifa akoma kosala biloko ngo yango aza kopromouvoir Cindy mpo na olakisa ke non Alia yo te donc mama Alia azalaki na charge ya kodivise famille basi mosusu mpe ndenge ezali wana bazala na bango bainnocente situation familiale situation financière eza compliqué bango na kati ya famille mais bandeko ya mobali bakanisaka ke non ye nde moto aza motema mabe ye nde moto azolinga bazwa te ye nde boye bakomi kofutisa masumu ntina masumu oyo ya Yuda atekelaki Yesu baza kofutisa yango donc comprendre ke non eza un sujet capital oyo eza na beaucoup à dire oyo tokokoloba awa mais tokokosilisa yango te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'intervention de commandant Congo Anderson de Djobour. Voilà. Toujours chuté malais. Tout le monde a chuté déjà. Tu peux si mot de la fin. On va intervenir surtout 1 minute à chacun. Tu vas dire bongo. La conclusion Makamoto en 1 minute s'il vous plaît. Parce que la régie nous fait déjà un requis. 1 minute à chacun. Tu vas le papa Alexis. Merci. Na 1 minute na iza conseil na opesa banduka basi pe na opesa banduka mbali. Premièrement na baina banduka basi. Na actuellement na ba o nan babali te pe na ba o babali pe conseil zo concerné ba o babali te to bomisana no vie na biso puisque le présent le passé na biso e bana ko se conjuguer dans le présent ce qui le passé no déjà za ki mabende ka mwasi je ba ke le présent na yo ata ba tona ndako bokila bano mona ka le passé no ngeni yo zalaki alors to bomisa le présent na biso pour futur na biso na mabala to zala bien za pe cause ya bobokilo ba oyinela bana bi bande kwa basi puisque ba tel le passé ne atambola ki bien témoin na bon comme ça bali Chelsea na ndako eza lisusu bande kwa basi obokoti dana mabala boye baka kibotika na ope arrogance ezoboma famille mbali basela ngolo lendo ti omona misusu bazana baza très orgueil amoneti takangi dibala on est divorce pas na eza inscrit orgueil même na famille mobali orgueil comportement salité babomisa égoïsme pe eza pe ko jouer rôle wana omona papa mama bokilo na mama ya ye mwasi mama ye ya mobali pa ye mais ndenge azo soigner mesa na bango mona kake injustice moko eza pe tanga opesa pe moi katuba bianza no lobaka omona transport zwa 50 mais ya mobali apesa transport 20 oh mabokilo azotala nyonso tu ana tanga ozonga na ndako websa pe bande bana na basi na kene pa ndeko foalani mwasi ne taninga traiter na mama na ye fanfaron pe bandeko pe abasi kokenda kotonga ka bokilo libanda na yebi pe baka ebele akosimba kotonga bakolinga onengeni na famille na yo tonga ka famille mobali na yo eza pe bien te et puis soko monike na nyonso tona ozano na ngote ke bazaka koina yo mama conseil ya suka bungaka mabolongo kende na losambo final angwana na homme chrétien na choix mususu ya kopesa te bukaka losambo pour baza koina yo il faut kwesa ba miraille au famille mbali etele mission na ba famille pe merci beaucoup basi na ina chité awa na 10 secondes na 30 na tika na 10 secondes papa Alexis yo prends temps papa Alexis Alex Amiti Makasi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Alexis. Maman Béa, 1 minute.
Maman Béatrice, conclusion. Voilà, je crois que Maman Béatrice n'est pas là. Topesi, frère Johnny, conclusion. Azali Mayokite. Frère Johnny, conclusion. 1 minute. Conclusion ezaka ki bon les batu nyoso to bango ke mabe ezalaka ngo eloko moko te oyo ya kobangisa biso totika ba mabala na biso tokima po mabe moko boyitaki yo bato bazotaki yo lelo peut-être lobi ba okoma lisu bafana na yo po tomona ngo pe na ba mabala ebele mwasi moko boyaki na libala famia mobali balingaki ete jusqu'à ce que aboteli bango bana kitoko bana moko mayele bana moko akeya ale mbamo bakumo linga lisusu koleka. Les choses changent toujours. Kozala la maîtrise eleki malamu then au lieu au bomalibala no bien avant le bakel libote lokolo liminga te funa tika yango te bozala précité. Vous ya nyoso tango yaka et puis ça va pe mutu position. Tango makambo zo ya mabe yebaka ya malamu pezo ya na sima. Kozala kana maîtrise et puis kozala na prière. D'abord, il faut d'abord yo moi si pe aussi oye ba komi corriger, oye ba komi corriger ndenge ni na fani na kata libala oyo. Faut que tout na kapé ata ba master na yo, ata pe ba mama aussi ba bali déjà moi likolo, ba umi na mabala na bango, bozo kapé moi ba conseil, eza malamu mingi, o kapé ba pasteur na bino et puis na ba sali na nzambe oyo baza kote ya mingi siki makamba mabala, il faut ko landa ngo epesa kapé mayele belé, ndenge ni na kovanda na kata na libala. Merci donc beaucoup. Merci beaucoup. Topesi baloba epa ya commandant Anderson Congo de Djobo. Voilà, merci beaucoup. Malgré Papa Johnny à BBC, Basal Nanzame, la peste va conseil à Libala, mais est-ce que ça va conseil à Malam? Un grand point d'interrogation. Baza ba innocent na makambwana. Je crois que bah conseil mi on peut s'attendre pour la maramba libala surtout comme maramba metu ne place ba bima libanda vraiment ba ndeko na bino matopola ni biso commandant sorry ba passer bazali mama kabasela te ya kamalamu mama kabasele ate ya kabien pour mama maba donc ba kola na mama kabasele ye pena azali spécialiste na mambo wana merci ndeko nanga merci beaucoup mama kabasele azomeka bon c'est bien OK tozonga na wata mukolo mususu vraiment na bino ba ebolandi biso to banana na makambo ya mama Alexandra to éviter soki peut-être l'investigation il faut continuer et que balingi biloko zala na place na yango c'est pas un problème mais place où toza kobeta c'était sali que basali biso kanai. Il fallait batika maman vanda na palais wana, il fallait batika maman la na kuana. Ata sokola le toko, ata sokola likola li puta, ata sokola la caro, maman il fallait là peut-être elle a en contact na mwana aya a révélé yé. Biso taba africain, beaucoup qu'on a biso to négliger yango te. Mwana na biso pa ko ya ko solola maman, ko yebisa maman ko la kise longi, ko yebisa comment mutu oyo abomiye. Voilà côté wana vraiment tozo continuer ko senga, to éviter ceux qui va accorder chance bien sûr les investigations là continuer to ebinanu te na oyo etali bandeko ya basi pardon na yebaka te eloko nga na mitunaka ntango bino boyinaka bandeko basi ya bamibali ya bandeko na bino ya mibali bomitunaka te bino mpe ntango bobala bandeko na bino ya nini ya bandeko ya mibali na bino bakobandosala bino mpe ka ndenge wana bandeko basi baza très compliqué avant que ne pas s'aimer que ne boye apesi $100 offre de transport bien amoni mbongo eza ebele mais apesa ka $100 soki apesi $1 oyo akabaka te donc oza baluka ntango na minute tokosenga bino vraiment botretaka bandeko na bino basemeki na bino mabe te banda kala banda bakoko na biso lombo ayema yango 12600 lettres tout repé bo changer nan bo zonga na bizaleli bolingaka bandeko basi ya bandeko na bino ya mibali ba mama bokilo pe bo linga basi ya bana na bino eza malamu et oza mabete Dieu merci ka panga mère abutangai azana kana problème na bokilo na été maman Denise Losako yango na ko tunapesa kombo parce que maman mo tema munene maman malamu vraiment merci beaucoup na équipe ya Radio Lokole TV oyo ba bongo na ko disposer un studio pour la biso moi mboka Fiston Pelende tata Sadek le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud merci beaucoup Pelo Sako de maman Rina Pelende maman oyo akabaka koleka maman Denise Nyakero pe maman Denise maman Oliver Lembe
Masa na ngai, merci n'est-ce pas au petit biso, merci na papa John, merci na pasta Alexis, merci na maman Béatrice, merci na maman Nene, Jian Dota, na Miss Ford, mutu na pasta Alpha, na papa na biso Ndosimao, papa Ndosimao ifala zala awa, aibisa biso soki pe libala ya bukoko na nzambi ya mpungu eza ndenge nini mbonga libala tokopesa bien tokopesa te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, commandant Anderson. Tata Ndosimao a besoin samedi à s'excuser parce que Moussala, au moins en Europe, va changer air, va comme la retard à 2 heures du temps, donc décalage jour, donc il y a week-end quand on est à Kozala, Nabiso Longo, na pasteur Alpha. Voilà. Maman Nene Marobasouk, on va finir avec vous. 1 minute. Maman Nene Zana ligne, c'est maman Béatrice. Maman Béatrice Marobasouk, maman Béatrice. Maman Béatrice, fongons le micro s'il vous plaît. Voilà. Maman Béatrice, next time. Merci beaucoup, Maman Béatrice. Je crois que c'était un grand plaisir. On a grande équipe. Il y a Batio Mayele, Oyo, Bandima qui te partage tout sur la masolo. Oyo, Batige, Botida Kibiso. Pour tout cela, on a équipe. Il y a autre abisso, ce que vous avez sujet moko et d'autres n'importe quel sujet, sans tabou. Tindela biso ya ngoto ko solo ya ngona équipe moni awa ba papa ya bwanya bazali awa ba mama ya bwanya bazali awa to ko solo kaka pona communauté na biso ezonga normal. Alors quant à nous, nous vous disons merci. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à vous tous. Oyo bolanda kibiso tokutani prochainement demain déjà na même heure pour na masolo mususu na équipe. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et